Sor balandinyo sa desho Denar TV wana pezo satiriser ya koinda yo kandenge Christian aza kofinga le biba mama Château Rouge bandoki banchor c'est-à-dire bana poto banchor bolinga ki bameli ba champagne chose grave yoka bisundenga zolo yoka mama Château Rouge ah ouais banchor voilà donc c'est-à-dire banchor. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, et là on y tenga toloba awa. Na RDC, justice eza pona bato mbongo te, justice eza pe pona bato bayeba na te. La justice en RDC est conçue pour les pauvres. Voilà ce que moi j'allais dire par là. Pondenge ba information en yaki ndenge vent et yaki, c'est comme s'il y avait des bonnes choses. Or que zagi na nga ba marque na ba ndenge za na RDC. Tout le monde a 20 moro boye na simanango au monde a ba et l'européen à la c'est bon. De toute façon, dossier héritier zanine, dossier héritier aza a quitté. Pourquoi? Parce que dossier héritier ndenge za na balubi zaki juste ba délire na ye moko personnel en Facebook ou soit en réseaux sociaux en général. Et ça qui ba délire ya héritier Watanabe dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire et concerné justice congolaise T. Et quel est maintenant le point où est kati dossier où est zanini héritier Watanabe ndenge azawana aza sans plaignant ou sans plaignante. Ba info nyonso yaki wana tout ça ba accusé héritier Bwena Bweno héritier Watanabe aza sans plaignante dossier naye eza na plaignante te ou soit eza pe na plaignant te. Yango moni aza quitté ye wana aza très célèbre succès et matiko le kalisusu ndenge azalaki héritier ya liboso. Awa penda komi héritier moko très célèbre, bien sécurisé, bien entouré par la population et bato les contours de rôle koya kopesa ye bambote kaka ndenge ozomona wana bazo ya kopesa bambote po soko pesi mbote te c'est que yo penda donc mawatro tala voilà azo pesa bango mbote 1 à 1 avec son téléphone azo benga ba fan na ye azo benga ba proche na ye pour dire que non ezalaki nango kaka mupepe voilà. Et là, on y tenga toloba ya motuya yeba ke na RDC justice et salama pona ba pauvre eza pona ba tambongo te eza pe pona ba tuba yeba ni te voilà auto ray koloba na kat dossier ya héritier ndenge za wana eza na impact te mutu moko aye kofunda héritier devant la justice azate akende ko répondre selon convocation batindela ki me par après ba avocat na ye baleki kokotisa ba recours na bango kaka ndenge ezalaka bakotisi ba règlement na bango ba article na bango ndenge kaka toyebi ezalaka héritier Watanabe aza sans plaignant ou encore aza sa plaignante parce que mutafundi héritier na justice aza te sko ba okanga ye par rapport à quoi? Voilà pourquoi héritier est libéré, il est libre. Voilà, il est là azo solana batunaye donc o ezalaki ya motu ya to ya ko informer bino yango wana. Po bandeko balobaki des shows Denar TV et bongo sko ko suka ndenge nini a to moni bo sali ba émission et salibo e bakangi héritier bongo na suka nango tolobaki boye toko ya ko pesa bino dossier e bandeli na ndenge e ko sukela voilà dossier e sukeli awa héritier bakangi était azali libre, il a sa toute liberté avec lui. Voilà, il est là azo pesa batumbote voilà o ezalaki comme dossier ya héritier yango wana histoire abou pia bao bakanisaki ke bakangi ete vérité nyonso yango wana des shows Denar TV ayeli bino. Soki yo polandi des shows Denar TV à liboso, n'hésitez pas, abonnez-vous sur des shows Denar TV. Olanda kaba émission na biso et kosala bien des shows Denar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Ezalaki abino humble serviteur.